un message de repentance, repentez-vous car les royaumes du ciel proche. Et ça pour un miracle, il y a un miracle, Elias Salaka miracle, à Bossané qui Elias Mutombo, ba révélation na ba lou foko lisel boye la biso nani o révélation Branham il est plus que Jésus, la parole est plus forte que la révélation plus forte que la parole. Yango yo biso révélation lukuta. Po oyakinde mi opesa nani Joël Tatuba baba masolo. Oh, Bible est ça clair dans Luc 15:7. Il y a plus que la joie au ciel à une seule personne qui se répand. Peut-être qu'il y a besoin, il y a aussi repentir. Donc ça veut dire papi gay. Mutombo oza guru oza anathème ola kelmabe auquel il fait. Donc il y a un Yesu tant le ben Jean-Baptiste a plus grand prophète parce que avec un l'homme prudent voit le mal de loin. Parce que quand Kenza, mais que quand Kenza m'tabeb ça va passer na qui. Yem c'est évangile là qui. Président. Quand Kenza c'est si Razarando. Moutako ça ba makambo ba Kenza. C'est si Rabotamando. Papi get un grand gourou. Donc il y a kota kabal juif, kabal Congo a mélangé na ba biloko mike mikazo na be robe rose quoi maïka il faut azan biloko belé. Ça veut dire yé pena ndenge zalena abebi satalate. Siko yé quand Kenza a lembi pour pas sentir nzoto lembi. A juste ko ejiba mampia. Ejiba mampia na papa na. Talaka elonge ejiba mampia. Au moins que tata oh combien d'années ejiba mampia akoza nga gindogite comme ejiba mampia ya mampia nani ejiba mampia vrai comme on wana vrai comme on est ngo ejiba mampia talaka comme mozo na muto akoza nga gindogite akebe sa evangelino ba ordonner ba ejiba mampia a comme président quand Kenza Tchesko na président ya nini ya ba président nyonso ya Congo ejiba mampia mutakomi président na donc ejiba et telle longue ejiba mampia no mona mutu oyo za normalité oye barabe barwa papi l'homme prudent voit le mal de loin. Na salon a prier de banga bibo komba di est-ce que ba cérémonie ça la tsaba ba nzamba ou bien ça la ba cérémonie parce que ejiba mampia la mutako coordonner il faut ça la pasteur ou ayebi ou bien oyaka na église obandi ko sala musala tout ça encadré spirituellement et puis ayoki mongo nzamba bi oyo za mosel na ngai confirmer ministère apparemment il y a ensemble na Bethel apparemment il y a zéro ensemble na Bethel tanga bandi musique abane na Bethel na gege na momo bango bale bazeba camarade basimbi bakise sika mo bango mibale ba koti ba kabal ju ba frère maso ba biloko belebele ya koma likolo ya leadership côté ya labo. Pour moment le comme grand maître comme représentant légal logo la Lombo Franco Lombo nenga zalaki oh momo kasi Lombo en crise yewanati Lombo makia dans crise momo ya momo gege donc ya comme représentant ndenge osomona te ba patu tout bazo ke na ba faire rigolo avant que ba musicien nyons ba wata azo pesa ba bible moko rouge et ça ba bible te et ça livre vraiment magie pour devenir grand. Que l'onction coule sur toi Mike Kalambay. Essayez possession ya vila Kinshasa. Que cette huile descende sur toi. Aningi sa ville o. Azala muntu ya full. Yes. Musala zo sale banza na Congo. Yes. Et traverser frontière d'Afrique. Yes. L'église a zo kambeza la partout dans le monde. Et ça l'impact miracle salam. Yes. Combo ya Kalambay et Mata. Yes. Oyem seka Abraham que je ferai ton nom grand. Azala grand na Congo na Congo na Yesu. Amen. Ah RDC Mbokeleng Mukuna atieli Mike Kalambay maboko a prier pour na Mike Kalambay. Voilà quatrième épisode de film porno. Vaseline sangani na ba genou. Ce pays n'a pas de chance. Mukuna sambeleli Mike Kalambay. Mbokeleng Baninga tango kokie Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Nous sommes pas. Nazaraka moninga na yote. Ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazaraka moninga na yote. Pena kotikala kozala moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Mister Siatoul Nazalaka moninga na yote
Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que nous avons moninga na yo? Toto za baninga na bango. Toza ka baninga te. Zaza to tikala ko zala baninga. Papi Gen tolobe la vie. En gros Jenny, Papi Gen nazala moninga na yo te. Papi Gen nazala moninga na yo te. Papi Gen. C'est impérateur de Jean-François Koufeli Finchman. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que nous avons moninga na yo? Nazala moninga na yo te. Est-ce que nous avons moninga na yo te? Papi Gen tolobe la vie. Azalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kouempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie. Azalaka moninga na yo te. 4 fois, peintre, Washington, le grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te, Papi Gen. Moi c'est pas ton ami hein. Voilà, moninga no te bi. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen yo ebite, azalaka moninga na biso te. Olai mo grosso. Na Napoli, nazalaka moninga na yo te, Papi Gen. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobe la vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Molode. Tolobe la vie, Papi Gen, Papi Gen. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Sami Mokili confirme. Tolobe la vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yo te. Mobile ya pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Oui, que na los magasin zaka moko et Mama Eunice Banze. Ils a rendu munene boye kitoko boye. Donc pour découvrir magasin oyo, ils a tellement munene. Ils a tellement na ba service belé. Ah boye na telemia. Ah otana exotique. Pona maramba kolia na los chez Mama Eunice Banze kolia pepele. Oh malangwa. Oh bambisi ya kokauka. Pondu kolobati. Maman sala ka bantaba. Va emporter tout ezali ah. Double tout boroluka. Awa na los chez Mama Eunice Banze vous allez recevoir. Pour découvrir ensemble na nga. On a besoin de 20 sacs à l'eau sous 50 sacs. Oh, on a manifestation fête, baptême, retrait de deuil. Ah, on a un sac à l'eau. Un sac de riz. En gros, on a un sac à l'eau, un sac à semoule. Pour rejoindre, on a un prix encore très abordable. Maman Eunice Banze, la différence c'est la qualité. Full service, la fleur du jour. Ah, et si l'état, au sein des bijoux, vous avez une assurance. Oh, garantie à 2 ans. Oh, lemba yo moko 2 ans aussi là. La bijou tout bolinga. Et ça vraiment fantaisie et ça garantie à longue durée. Facilité oh, sac à mesdames yango tala ba sac plaisir marque qualité. Moni marco. Ma une chasselle sont plus de 1500 pièces. Ouais, au sombango na prix de gros. Au son des belé. Ba prix les autres sanga. Ah toi na cosmétique hein. Ba maman, on kanga suke umela. Omo biloko e ko makata le belé ki toko na mutu. Ba ba couleur e belé. Ba sami ka o. Ka moko o ba kanyo mutu mobimba. Muta ko soto fo son 4 fo son 5 T. Chez Mama Eunice Banze ana lost ka moko o. E ko ta mutu mobimba. Ba mesh pesa hein. Cosmétique e belé munene. Bilo o mon ba couleur za e belé. Yo mutolinga ba chaussure kanu. Ba papa. Wana na lost, wana chaussure moué, ya moi jar chez Mama Eunice Banze, ba chaussure à cano, provenance d'Italie. Le colon de base, on senti croco, moi ça solo faut boire ka super wax. Original hein, ya piratité. Super wax à solo. Les autres kazo te kamuna ninga mafia. Te, eza en direct d'Hollande. Ba Hollandais nde ba fournisseur na ye. Azwa pena kaza la fournisseur zaki ya mbatato ya mayuya a otanda boete. Ninga tandi bo ça veut dire ana autorisation za na droit nango. Tona masola banque. Tolier
tomeli tosali bacourse tolati bien tobongisi suki awa banque nickel oyo ofungola bacompte nickel na bino awa retrait d'argent transfert d'argent nyonso esalama awa na lost chez mama Yuni chez Banze okofungola compte nickel na yo na quelques secondes okomi na compte bancaire pete aza mpe na baagence ebele ya transfert d'argent koretirer koenvoyer et puis bafrais moko mukie. La fleur du jour mama Yuni chez Banza bominga alobi madeswa vert o bosombaka soki na combien wana bikolo bazotela bino bakopu tala mbimba yango ti mama Yuni chez Banza tikana zombango Venez vite découvrir chez Mama Yuni chez Banze Full Service. Voici l'adresse. Guest, Cestral, 92A 9300 à Los. Chez Yuni chez Banze, la fleur du jour. Yuni chez Banze, la femme intelligente. Boya et Bélé. Agence Assir, Agence Assir, il y a donc Pierrot Mavinga, les pasteurs. Moto na nzambe yazani moto abatu donc mutu nyonso aza mutu na ye donc ezotalisaka mosala ozala mutuka na yo olingo tinda omoni agence Assir donc soki babi agence Assir seke pena sir eleka totie biloko na yo ekoma ntina destine omona ata tonga ebungi te po biso respecta biloko ya bato biloko ya bato eza ya biso te biso osalaka mosala tomemi yango ntina kini etikalaki na matadi te biso okomisa yango ntina Kinshasa mutuka na yo batia yango ekomi ntina Kinshasa na agence ntango ozokita ozwi mbala moko ekei donc oza na mposa kobenga biso numero na ngai ezali 06 29 25 27 06 toza mpe na Paris toza mpe na Saint-Étienne toza mpe na Lyon toza na Chambéry toza na Nessi donc soki oza na posa na biso bengaka agence Assir yeyo aopeso banimero ya bamboka nyonso wana okontakte bandeko wana mpo tozwa biloko na yo pri mpe ya malamu na Kinshasa tozali na Makanza 66 na commune ya Ngiringiri direction Shaba Makanza donc soki oketa wana omona fondation Pierrot Mavinga eza wana nde place biloko ekitelaka. Bienvenue chez Bonol Expertise et Conseil, votre partenaire privilégié à chaque étape de la vie de votre entreprise. Situé à Quincy-sous-Sénart, à seulement 20 mètres de la gare de Boussy-Saint-Antoine, notre cabinet accompagne les entrepreneurs dans leurs défis quotidiens, création au développement, jusqu'à la transmission de leur activité. Nos services couvrent tous les aspects essentiels de la gestion d'entreprise, la création d'entreprise, la comptabilité et la fiscalité, le juridique et le social, la gestion du patrimoine, le conseil et l'accompagnement, ainsi que l'audit. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable et sur mesure. Contactez-nous dès aujourd'hui ou via notre site web bonolexpertise.fr. Retrouvez également le cabinet sur le site lespagesafrocaribe.com. Pensez par nous, pour nous, mais surtout avec vous. Topesi binombote partout, Bokolanda Biso, Lisusu Boye à travers Tolobe la vie officielle. Voilà, Biso Bande Konabino, Toye. Donc, dès to Koti Boye, Fongola Biso rapporte, Vanda Zwa Pena Kiti Vanda, parce que l'émission OSN Rapena, au Vandi calme, ou soit peut-être aux ans Moussala, Toza ko accompagner yo, Zora Bakas Ketchana Matoi, pour Kabiso Pena, très bien, émission Tosala Gana, l'homme de la repentance totale. Alléluia. Ezekiel Sumbuku, voilà. Donc, Toye lisu le lopoto solo là. Tolobaki chaque semaine, toza wana soki mi balete misato. Donc, tozo ça l'effort to respecter vraiment ba engagement tozo ki nabino. Je crois que mbaloyo vraiment 7 fois-ci, 8 fois-ci, 9 fois-ci, toko respecter yango. Voilà. Merci beaucoup à Washington, grand pays d'Amérique. Courage mon frère, courage. Et un grand merci encore à Emile Bamba de Zurich, Picho Pachwa Sotalikon qu'on a Norvège. Jerimbo Mana Canada, Didier merci Nayo, merci aussi na Platini Chipamba, wa bazapena Yangai Yakati, na mona sui pays de Goka de London, bon rétablissement, pas Boukaka Kamenzamba Opesa. Na Mbana Ezekiel Mbuku Tosola, merci aussi Nadina derrière la réalisation. Donc na Mbana nous la fille unique de Jacob. Voilà, Mama Maman. Mama Kara Maman. Voilà. Ezekiel Mbuku bonjour. Bonjour Ndego Nanga Papi Gen, ngwash plus ngwash tegal ampangi.
on ne change pas l'équipe qui gagne. Nulle part ailleurs, son atolo de la vite. Il y a un solo qui tourne na tolo. Émission comme on a solo. Ma solo, tout bête ma solo. Non, to solo, on a bisoga. To solo, on a bisoga. Ah, ma solo, ne ma solo. No papi gen, ne zali a tolo bana bango, bako kangate. Ndezali na balite ya kanda. Oh, ko so no camionnette mbola so mbola. Bino nyonso na pesi. Bongo na kisha zabana kaka batsa kombo nanga. Il faut faire ce qu'il y a. Oh, bo sala bi mission mais ba pesa bino mbon. Et puis YouTube on dirait ça YouTube on dirait ça yebi soki amoga kombo na yebi que no mutango yeyo. YouTube ayebi nga déjà mutango yeyo bo partager. Aussi moi tana yo mikolo. Na suite quand bana tolbe vi babi émission ça muke to sala ta 3 4 mais ko yango peut to sala 3 4 tolo ba mino ibami yango botia ba mbongo ba moyen et soutenir émission enfin to zo pena ba temps. Donc ça, 3-4. Tous on a besoin d'un vrai partenaire. On a besoin d'un vrai partenaire. Et studio, pena donc photo bon, qui sont pena c'est là avec Bobando Zoata. Sope bolingi. Ba partenaire boyé. Donc on sait l'émission peut tous les 5 jours. Tous les 5 jours boyé l'émission. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour tous on a solé belé, tenza mouké, ni neza mouké. Pour soutenir. Voilà, émission toté ko sala récemment au temps ba komba bato wa ba kwanga makaya ba pilipili. Aussi ba feedback nango. Na suis ba feedback surtout pour na Mutombo apôtre Mutombo akendaki ko kabula moi code na Joël tat po bato na bazo senti ba nzoto na bango ko lembe papi gen elo nini tout ça elo moyo za osana âge à 18 est-ce que ko suko sala yo mozo senti pena ke okoli okokasuko sa tala Tyson jour na beti mutu likof mutako ite Tyson na beto likof ko yate parce que âge poussani ça veut dire ba Mutombo ba senti na mazara na bango na ba kabal juif na ba kota na ba kabal Congo ba bimisaka ba mpese magorodo ba moni ba okokate abandi ba bandisiko kolongola ba charge ba benga ngo charge abina pesa Joël Tato ndambo lo na pesa lo ya lingi kisi alela kisi Joël Tato apesie ndambo abengisi mwana ne mso America na mwana ne za États-Unis yé pas pesa charge a otikile abimisa ba mpese magorodo et puis le tozobo ya révélation o le fokodiciel aloba la révélation est plus que le plus fort que la parole c'est lukuta tela Mutombo aye côté ya pas pesa Joël Tato banini alobi soki yeso benga Jean-Baptiste que parmi Jean-Baptiste les grands prophètes mais yeso aloba non Jean-Baptiste ça la père spirituel na pour bango le père spirituel et zalagi Eli les souverains sacrificateurs et zalagi naniote o nani Zagarité mais passé Mutombo révélation le kuta Christ alobaki na Jean-Baptiste Jésus il est le plus grand prophète plus que les autres parce que Bible na biso Yesu premier message nezaki na Marc 1:15 repentez-vous car les roms du ciel proche ba Bible na biso il y a que la joie au ciel soki mutabongoli mutema papi gen miracle guérison ondenge nini na likolo fete zalate na likolo fete zalaga soki mutu abongoli mutema yango ba Mutombo ba révélation na mina ko pola eza ba révélation mo benga démoniaque papi gen natanga on a Ligue 15 donc il y Ligue 15-7. Le temps où nous avons une question, est-ce que ça solo que pasteur Mutombo Abim Sarabatu PC Abim Sarabatu PC. Est-ce que ça oui, il est solo. Na ba télévision c'est belé bat ba mona ngo biso to mona ngo. Ligue tout ça na Ligue 15, Ligue 15-7. Abim Sarabatu PC. Na ba magorodo. Akomo Abim Sarabatu na ba niao. Ligue 15, Ligue 15-7. Natangi na kombo na Yesu. Ligue 15, Ligue 15-7, Natangango, Boyoka Papigen. Ligue 15-7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans les cieux pour un seul pécheur qui ne se répand pas, que pour 90 000 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Donc, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie. Azoba plus, hein? Il y aura plus de joie au ciel pour un seul péché qui se répand que pour 90 justes qui n'ont pas besoin de se répandre. Donc, cela veut dire, Jean 15, c'était le na likolo kuna esengo jouer za la fête za la so mutabongoli mutema. Ya moni yeso lobe na Jean-Baptiste que osa plus que les prophètes parce que Jean-Baptiste a dit que na esprit à repentance.
ayaki na message de repentance bato ba bongo la mutema repentez-vous car le royaume de ses proches et ça pour un miracle yezo le pour un miracle Élie asalaka ba miracle abosana ke Élie mutombo ba révélation na mino ba lu foko lisel boye la biso nani révélation Branham il est plus que Jésus la parole est plus fort que les révélations plus fort que la parole yango yo biso révélation lukuta po oyakinde opesa nani Joël Tatuba baba masolo Bible c'est clair dans Luc 15:7 il y a plus que la joie au ciel à une seule personne qui se répand peut-être il y a besoin il y a aussi repentir babon la donc ça veut dire papigé mutombo oza guru oza anathème o la kelmabe auquel il fait donc il y a wana Yesu tant le ben Jean-Baptiste plus grand prophète parce que avec un esprit de repentance merci. OK alors fongola biso donc des alliés papigé lelo nayeli pasteur botelanga nanu ba indiscipliné spirituel au Mike Kalambai. C'est la personne oyo Mike Kalambai ba ordonna qui est pasteur. Oyo nyoso zo mono ba bandit spirituel ba katsa nzambe makasa bato nyoso. Diye na ye lié le hôtel ordination na. Ba tu nyoso ba sekana ba guru na ba guru. Elekine. C'est là toujours que n'est pas pigué. Tout monde là to benga na kolo émission. Yesu masia osunge missionné. Kolo Yesu to pambolio parce que zali nzambe malamu. Pambola mono kosi na libota na Yuda. Nous voici encore devant toi, papa, pour l'émission. Au Bible, dans Matthieu 18, 20, et si Kami Balemisat Basangan na kombo nos aliana. Yes, to beleli comment tu dis que na minute oyo aux aliana na armée céleste non. Tikate, mon libre mon santé ba ko couvrir monsieur, sanctifier monsieur, purifier mission oyo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tikate makila ne sanctifier, purifier émission. Mon santé wendre mission appelle ça ba directive. O simba bato bazana banda bazola de mission ba bongo la mitema ba ke Yesu mutakufela bango pour mukolo trompette obeta ba kelelo. Ba ona ba bongo mitema te ba yamba Yesu mo konpo biksi ba bongo la mitema ba o ba lemba na banda ba ke na église ba telema ba luka ba église ba ke na église na kombo na Yesu amen amen papi gen kombo na nga prophète Ézéchias mbuku na ba o ba yebinga ba o ba yebite na répétera toujours na dirigeant église la gloire de Jésus-Christ na ezali culte ezala chaque dimanche de 14h à 17h na numéro 37 avenue de la division Leclerc 95 200 Sarcelles aux ana garde nord rue l'ORRD au Kitina gare à Sarcelles rue tramway T5 au Kitina arrêt big person 1 minute à pied au commune église tous ana quitte chaque dimanche de 14h à 17h na WhatsApp tous ana na prière en ligne chaque mercredi samedi de 20h à 21h numéro nanga ya WhatsApp ezali 06 69 37 02 31 tikate nzamba pambolo association na biso ezali association la pierre rejetée ibam yango na papige na tie tozana besoin mutu atia mbongo lingo 100 000 euros 10 000 euros 5 000 euros 2 000 euros 3 000 euros 10 euros 5 euros monta 1 euro 2 centimes montaka yo lingi ibam yango na tia tikate nzambe apambola bino na nde bozo soutenir musala na na pesi mbote pa ya avocat na biso maître Joseph Lumbala Tumba avocat ya baron à Paris. Maître Joseph Bolukaye aza makasi maître azo sunga ba congolais tozo avocat na biso congolais Boluka so ba avocat bandibu na ba yuda te tozo avocat na biso congolais bengaye na numéro 06 66 03 85 82 06 66 03 85 82 06 66 03 85 82 ozana problème ya loi d'alo problème à recours problème à koboka ngunda problème au ba convoquer na commissariat ko kendege yo mote baton ba linga biso te baza balé na biso te batuzola ko Joséphine même avocat que no sunga yo ozana problème nyoso ba komela yo lettre montam sur la prophétie Luka avocat azana un peu moins cher et puis na ba mensualité na pesi mbote pas maman na biso Chantal Lengo na Bovin na pesi mbote pas maître Aziko Fox Fumoto aboma ngombe la likof asa disha libanda yaza tanto ça l'émission sécurité kuna maître Aziko na pesi mbote pa ya maître Churambo malembatable 130 kg lelo ya yete na pesi mbote pa ya maître Tarzan Ngiama aboma edingwa kosa ye coup de tête okwiti okwei azape kuna na pesi mbote place ndeko nanga Serge Vitali na Lyon ya yo yango na pesi mbote pa ancien urbain Mukawa na Charleville Mézières na pesi mbote pa ya ancien Willy Zumbu le grand boucher ye espoir Angile azo même boucherie asom déjà ba matériel tout na Njili là la boucherie munene et puis banga bandeko la former ba boucher na Njili wana ye espoir Angile ancien Willy Zumbu azo Nicolas ningi abongisa Njili côté bangombe bokolia ba nyama mbisi ndenge bolingi na boucherie
n'a pas si mbote pas Elvis Made na Châtre. Les grands ébouilleurs. Châtre ça qui tourne ba pelouse ndenge kata mama esthétique à Châtre. Et ça y est. Elvis Made. Les grands ébouilleurs na Châtre. Na pesi mbote pas maman biso Mireille Imana. Il y a papa na biso hier c'est Botango. Ya senase. Après sa solution tate l'homme du 24 heures. Na pesi mbote pas Mike Lovalova. Le vieux Zoé. Le vieux Zoé moi mkena misolone homme d'affaires. Et benda moto papi yo kutozolwa ngazo kanza 50 millions lo ba 59 millions. Monde nzamba pambola bato. Mike Lovalova poza mutema malamu. Mike Lovalova. Azana problème na mutute. Azana problème na mutute. Homme d'affaires mais simple. Et puis là, tu as le rôle américain. Le vieux Zoé. Le vieux Zoé. Na pesi mbote, pa yande on a so Pepino Dibois, na maman na so Nana Lenda na Suisse, yabino yango, na pesi mbote, pa bana tolobela vinyo sa tongo, yabino molobeli na bino Ezekias Mbuku, na yabike bolinga nga mingi bolelanga mabe, nga pe na lela bino mabe, biso na papige. Ah, balelanga mabe, papige. Na yabisho, batu ba mone démonstration. Toke pena na restaurant batu bazo kita na voiture ba européen sanga mbote. Seri na biso kuto okama bi mais Ezekia ozo fongola biso misu. Loba papa tobi ke Yesu mutatino. Biso tozaka bandimino na ndako. Malgré bamsu babi ba prier avec nsu mais na ndako ba bandimi na balandanga. Bandimi do ya Yesu masiya pardon. Bandimi la Yesu na balandanga. Misu na Suisse babi ozala na biso bandimi ya Yesu na Suisse tolando. Loba na papi gel tolo la vie. Papa. Tika. Ngamo pena ser na ngabi onzo ko zala na bi kasi tozolo bela Yesu ti. Balela ofa. Balelanga mabe bana to ngamo pena moni balinganga. Omonte likola camionnette mbola ba pelle na zui. Na tilego ba voice ba lobit. Donc na epsi ba mboza la calme. Surtout maître Tarzan Siliki mabe maître Tarzan Giam. Maître Tarzan Giam. Et abeta déjà camionnette mbola na nini na Château Rouge. Ah bon? Abeta e mabe. Petit ngando pe maître ngando abi ko kipe ku di yekudo abela ni likofu moko akufi. Ok, alors, mais quand nous, comme ça, le lot sur la surni. Le lot sur Mike Kalamba Bordonné, Papi Gen. Nazolo bano baguru na baguru baza. Omoni nan Ejiba Mampio. Oh batie président ya pasteur ya Congo Ejiba Mampio. Un grand démon. Yepe naza de représentant légal à l'ICI faire. Sko kankenza, obi ke kankenza mtabebe sa ba pasteur na kin. Yemtabebe se évangile na kin. Président. Kankenza. Kankenza c'est si razaka ndoki. Mutako sala ba makambo ba kankenza. C'est si rabotama ndoki. Papi Gen un grand gourou. Donc il y a kota cabal juif, cabal Congo a mélangé na ba biloko mike mikazo na be robe rose quoi maika il faut azan biloko belé. Ça veut dire yé pena ndenge zalena abebi satalate. Siko yé kankenza a lembi pour pas sentir nzoto lembi. A juste ko Ejiba Mampia. Ejiba Mampia na papa na. Talaka elonge Ejiba Mampia. Au moins ki tata o combien nani? Ejiba Mampia. Akozanga kindokite. Comme Ejiba Mampia. Ejiba ya Mampia. Nani? Ejiba Mampia. Vous comment on est vous comment on est Ejiba Mampia. Talaka comme mozo na muto akozanga kindokite. Akebe sa evangelino ba ordonné ba Ejiba Mampia. A comme président quand Kenza Tchesko na président ya ba président nyoso ya Congo. Ejiba Mampia. Ejiba Mampia mutakomi président. Donc Ejiba tale longe Ejiba Mampia no mona mutu oya za normalité. Oye barabe barwa. Papi Gen, bato yo ba BBC évangile, yangona tozolo ba bino ba jeune pasteur. Bolanda be Ejiba Mampia oyote. Tala Ejiba Mampia ake coordonné. Bendela biso. Wana mukuna mutazolo. Bendela biso. Yoga parle la langue à l'Ukuta. Donc aujourd'hui papi Gen ba ventir à bateau on hein siko yoga poto continuer yoga siko wana siko ba ordonner ba pesi ki ndoki siko akepe sa discours benda dina s'il te plaît. Je suis en train de dire à papa Ejiba
Non, yota la koto. Alors que nous étions en train de préparer au fait cette journée, et même à Papa Grâce, j'ai encore dit la même chose. Je crois avoir personnellement une histoire qui me lie à chacun de vous, mais de manière particulière. J'ai la grâce d'être un fils. Pour vous, c'est bon. Plusieurs pères que vous êtes. C'est bon. Tu continues à bisou, non. Tu continues à bisou, s'il te plaît. Tu continues à bisou, Kolanda. Donc, ozoka papi gen. Oyo siko ba uti coordonné. Bato mon nyonso be jibama mpia na tatane jibama. Ba papo ba yoka sous sonité. Ça veut dire ba signer na bango Satan. Donc pour na bango pena donc église bato nyonso faut ba ke le lifelo. Ba yoka la sou bato ba ordonné parce que azo mérité. Yemo lobi que non akamwete parce que ça mérite. Papi gen. Papi gen. Omoni Yesu tanga ordonna ki ba disciple. A comme si bango abi beaucoup ba yekol. Ordonna bango na chambre na kata ndako ka na salon. Na salon a prier de bango abi beaucoup ba di. Est-ce que ba cérémonie ça là ça bango ba nzamba? Ou bien ça là on ba cérémonie. Parce que je vais coordonner, il faut ça la pasteur ou ayebi ou bien. Oyaka na église, obandi ko sala musala tout ça. Encadré spirituellement. Et puis ayoki mongo nzamba bi o eza mosel na ngai. Confirmé ministère. Apparemment, il y a un ensemble à Bethel, apparemment. Il y a un ensemble à Bethel. Tant que bani musique à bani à Bethel na gege na momo. Ba on balé bazé ba camarade. Ba simbi ba ki se sika mo ba on mi balé. Ba koti ba kaba ju ba frère maso ba bilo rebele ya koma. Likolo il y a leadership côté à labo. Pour moment le loi comme grand maître comme représentant légal logo la Lombo Franco Lombo nenga zalaki. Oh momo kasi Lombo en crise wana. Lombo mokia en crise momo. Ya momo gege donc ya comment répondre ndenge osomona te ba tout bazo ke na ba faire rigolo avant que ba musicien nyonso ba wata azo pesa ba bible moko rouge et ça ba bible te et ça livre vraiment magie pour devenir grand avant que tala nani comme on est na Gezma wet tant Gezma wet l'équipe mbi mbala moko ake signer stade ya ni martyr a signer o bien te après avoir que les capambi étant ba PC livre na a signé stade de martyr azo beta stade de martyr parce que ça sir a auto zo bilo kuna ko renforcer bazami balé na Congo soki misel nga beta na stade de martyr soki accueilli place ya papa Konda Lilobate po tondisa ba ke na pambi neti mbiye mikolo mutazuli luyalo ya comme représentant légal ya secte wana na ya franc-maçon na Congo donc ça bon c'est na mission ngoto ba ya comme le Luambo na Luambo spirituel na ba c'est ba mission na to neto bien bongo ba mission mokili c'est bon ba yebi ke non muto akomi ba yebi bon tango Kofi Aloba soma ikalamba ya koti lola ngape funa kota lola ba yeba nit mais ce que là on est au yoza ko boyela d'abord Mike Kalambai ozo boye pani tala ni zulanga na eloko vaseline zona ye pasteur vaseline zulanga na eloko vaseline. Est-ce que yo papi gen ba paye ba découvrir que vaseline faut tiang pasteur a découvert vaseline pasteur a mais si muto a découvert vaseline aurait botier producteur ba vaseline pour que comme c'est pasteur agina de vous onde c'est comme ça non zani mais musa na ngotanga kende ki pa chibolo mulumba teki vaseline OK bongo nani akima nani penyela akima pona mazara pope na vaseline na penyela bi ala la raté butu momba soka banina 0,5 dimanche kasi milim penela bi muto so bo saline ba limbisa basi ba rapport abia mona neti ba démon ba sa ne ba rapport ya on penela kima what tremblade azalo wa 125 mètres 125 ya reine soka beto liko what tremblade penela makoma what tremblade ya kimi na bina oya okufa siko yo ndo découvrir est-ce que maman peut ça yango zo ka musanga na ebité a découvrir qu'on a prière à révélation ou bien découvrir qu'on a tanga ke somba vaseline na ebité tant sous prière à révélation à Satan a ke découvrir vaseline et puis mutabo lelo ejibama mpia tala pa elonga papa ne ejibama mpia ozo tarobi o azandoki o mutu pena mosala nzamba solo a que n'ordonner Mike Kamba ya ordonner déjà conseil à discipline faut ba benga Mike Kamba ba lo ba fanda na makamba peniel na makamba vaseline ya nani ya onani zawadi. Ya zawadi
nazolo bakutibula monde bazawadi wa tilaka zawadi vageli faut paiement comment yo mosala nzambe mutakala no panzani partout bon na monde ba que nous ordonner lelo ozo monter immoralité ça sous na église a révélé comment immoralité na ba photo malgré vageli no meto mona ba makila na ba photo voilà mutabo ordonner kasi on ba ejiba mampia oyo kankenza groupe ba indiscipline spirituelle bangono so ba keli felo papi get na lo bangono je lève ma main droite comme un prophète de Dieu envoyé de Jésus-Christ de Nazareth. Bato yo tout ba okeli felo. Mutu moko ta okota lolo. Ba yebi na ba obe. Ba yebi ba okeli felo. Na landi Sandrali na lelo abi ya simba kiste ko simba ka kiso pesi nzambe mukongo. Sandrali na bravo lobi ya solo. Bato ba simba ba kiso ba pesi nzambe mukongo. Donc ejiba mampia bato ya mu Bible bi na Matthieu 24 ils se lèveront des faux hommes de Dieu, des faux prophètes, des faux Christ qui vont séduire la foule. Ya mu so mona ba église ko ba branamisi ba kimbangu ba liloba ba onyoso ba mutombo ba 10 000 pe ba église ba zo séduire foule. Yango moni bako kendeli felo papi gen ba oyo yesu akufela bazo bima na église wa bon sikoyo poni nzamba frappa batango te sikoyo nzamba frapper riche en bonté là en colère nzambe so colère wa nzambe colère nzambe la ngo c'est bonté neza mulai colère ne comme na su omoni nzambe so frapper c'est galembio net nzambe nga frapper denles alembi denles oh denles nzambe parce que comment ça la péter donc ayuksi nzambe son comment mutoton ça kamanyo lelo comment ça la pète nzamba frapper Sandralina pour akominan akomi sankara de kuta spirituel okomo défendre bazolo ba misala mabe ne kliba de nosango pour na komba yeso to mama yo komo défendre bato yango ba Sandralina nzamba komo frapper ba nzamba frappa ba tebele ba passer belé nzamba frappa bon ba lungonzo tout ba se belé nzamba frappa même ba kankenza na kala mite nzamba frapper ba mutombo tozo non place lo baike non ba bimisaka batu ba mpese na magoro sikoyo basala nini basala ba mpese ba uta wapi basala ça magite quand to zalaka na ba kish na ba ba na mikela ba école on a été magicien ya bimisi ba bombo magicien ya azui sac mo boye comme ça ga et puis mpese ngo pasa vivant mutu mpese ngo pasa tambola azotam neti o kasongo abimisa ka tabat umona na église neti tabat comme mutu na bito so za eloko ngo chaka ngo te tabat comme mutu do tabat et ça magie. Donc cela veut dire, Bible nous a dit, lorsque vous verrez l'abomination vient s'installer à l'église, faites attention, criez même. Il y a un homme qui dit, bon ça l'attention, et si quand nous sommes les gens qui sont au coloté, Sandralina, bimisa ma colonne l'église, on a loué l'église à solo que Sambe. Et si nous sommes ici au ma coloté, et si que Jibaman Pazali, et si que Vaseline a pasteur va donner, oh, tel est l'ongamuto, aux hommes un criminel spirituel, tel est l'ongine papigé. Oh. Ozuma pena criminel spirituel. Ici ba man peso talobi papa oh aza balado spirituel. Donc cela veut dire kankenza nenga zalian donc kankenza na jida ba ozala nini mo ba ozala babengoni ba ozala selili mo na enfer kankenza na jida ba ozala selili kankenza mona mbo ebi comme ne kankenza mona mbo yo yeba na ba kankenza mona mbo ba ozala selili mo na jida mote jibama pa la ko pa jibama pa Jibama mpe ye pena ko ndenge zali aza candidat pena lifelo et puis neza ba yebi ba ke lifelo ba lingi ba ke bango mote bazo mema itulu kwa ba mais obi ke soki za bongo c'est que batubele ba kota lifelo mais oui batubele lolo ba baza pena mingi donc ça ko netsa kenda ko luka nzambe nzo ndazo kene ko akoma candidat lifelo c'est ça cela veut dire lola ba baza pena mingi te na lola. Remarquez déjà ba païen basé belé kolega ba chrétien. Si ko ba soi-disant ba chrétien ba une église. Ba zape belé. Si ko ba oyo yeso akufela ba ka muke. Ça veut dire lifelo et ko sala ko tonda lo ba poza nzambe ye mosa préparer place on faisait amunel. Lifelo za ko tonda lo la ba za muke. Ya on toujours no racheter Ephésiens 5:16 racheter les temps car les jours sont mauvais. Muto akufela biso za Yesu. Siko kopa ngo kopa ngo pelanda biso sutina ti na poto kasi kopelandi biso ti na poto bayete donc ba représentant va na mikila ba représentant ba yebele neti matu Samuel abo matala te ye pa ye batindi ba komo tinda na batatete na ba Jérémie mwana o Jérémie aye batindi ba tanga komboni mwana batasali eloko to tanga ona azo mema baba na bela kasi o akufa kisuke héritier na bango ba bom bazo simsa ba solo bazo ke kufa ngulu bazo ke kufa siko nde biso zana kichasa to ko viva des fois belé bako bangunde ni lokangwa kasi foko ta masolo na bi papi ken poko mana niveau na foko ta masolo mutu normal ako ma bongo il faut ndima ko bango à cause nzala à cause succès bandimi na bango
andimi na bango mobali pena bimana mobali oui mobali pena obimana mobali mobali pasteur a deux fois basé belé au fait la misère divise basé belé cela veut dire mboka na ba bomiango ya liboso ba politicien et puis que pourquoi na politique poste mon ba il faut que tu raison bien ya mi balé ba bomiango ba musicien pourquoi ma danseuse à ma case faut que tu raison ya mi satu ba pasteur pourquoi ma pasteur tala mukuna bandi spirituel mukuna prière na osala mukuna nani mama kamba atia soy il y a ça soy de baza vaseline soy a prier les vaseline cela veut dire prier na osala mai kalambai o koma mutamunene nkili o kende partout o sala ba foot bon ba mona ga foot ba passer ba bomi pourquoi ma passer o sala ba foot faut que ta raison faut que ma deux fois il y a mine bata théâtre ce que mutwaza numéro nombre 1 na théâtre Nicolas azo pesa loupem eza Jérémie après ça t'a la télé azo bomisa pe ba comédie belé batu ba bitika Jérémie bata vanda calme yozo continuer ka kombo na etika vanda parce que vous avez yé kola le bi fois bon la muté so bon muté maté calamité azo zo frappe na siko na lobi batu o baza ko kendo simba ba kisi wana vraiment ba okela pata bandimi na bango mawate vraiment kasi ke mama mo bla ene ko lukanza me na ninga solo ya solo yo siko kezo biloko mo pola que sa maman na miracle ce qu'on dit maman bolanda ka miracle to bolanda plein siko ndenge za na maman na fandi na pasteur bango nyoso ba akui ba kelife mais soki o yeso akufela yo fo bima na église on ba bima net na église ba de la foi ba ni ba pazo bimebele ba bongo la mitema ba témoigner Jésus ba o yeso akufela ba zo bima comment le longa de la foi boy na ebité grand gourou de la foi zali nana ba Marcelo bazani numéro secte moko ya Marcelo azana nani na franc-maçon azape na secte na de la foi na Philippe Karambir kala Burkina Faso kala de la foi na secte ya États-Unis zero kala to ba ke pasteur azalo ko l'enseignant le quoi ba maître école moi monsieur donc ce qui pasteur olinga ser na bino Ozo sepela mabe kala bolingi kote ayena lipapa ne mais le pasteur a commis na moto moko boyi so pasteur olinga sœur na bino azo welela siko pona nini donc ba pasteur le ba kona lelo na l'art to loba non parce que lelo ba pasteur ba comprendre que kokoma pasteur okomi star okomi vedette kokoma pasteur c'est une responsabilité. Et ça responsabilité au même battu na destination lola vraiment et ça mon kumba munene papi mais les lorsqu'on ba jeune aller ba comme on a qui passer ça végétarien ba comme ba star et puis pour nani ba bi ba okota ba réseau ba zo ba mbon yebisanga bandim honnête bazaka na ba église to tia ba limité ba maman na ba pauvre ba comme ça ba millionnaire et ça ba labo na ba masolo ba kota est-ce que ba maman na ba ata aux église il y a 10 000 personnes 10 000 personnes, tocha, bah y'a qui mouton, 1 euro tocha. Est-ce que comme ça mouton bah milliardaire? Bah mouton bah comment un milliardaire, bah millionnaire, bah multimillionnaire. Ça veut dire bah raison avant bah quota. Y'a un bah jeune à l'élo bah comment mon agé, comment pasteur comme star. Oh, être comme pasteur, c'est une responsabilité, ça charge. Y'a au même bah na lola parce que nous serons jugés sévèrement biso bah pasteur. Mais l'élo bah jeune bah comment on qui végétarien. Y'a un bah ok l'ifelo. OK, il fait là. Donc jeune pasteur donc abi bina comme une coopération sur la coopération wana. Mais c'est quoi yo bino démarche bino bo sala lelo yo pona bo sauver ba âme wana. Démarche to sala lelo papa pour sauver ba âme wana. Et ça démarche mo fondé et faisait 5-11 eloba na biso. Mais ata batwana ba croire na démarche na biso te. L'essentiel biso to jana yo kisona ilo moko. L'essentiel biso si to lobi ango. L'essentiel ba oyo yeso akufela bazobika bazobima. Yeso azo sauver bango parce que mon kilo yo na ma église oyo. Bandeko bolanda biso na yebisa bino vérité za moko bima na ba église ozo mona oyo bima luka musala no moko salaka kendaka musala na yo. Parce que au mona ke mutu azali na kaka simple mon dit mais vendre na ban mais le comme pasteur a comment le capable tcha libaya na ye ce que l'église ngo comme combien ngapi na c'est là pardon nga président de la république lelo pardon si c'est pardon si ça ngai président de la république lelo l'église tout sauf rien na kangiango surtout ba ça lokuta ya lokuta ba vrai ba ali
Basali. Net Ezekias Mbuku. Bon, que dans l'église, il y a prophète Ezekias Mbuku. Après, ça va un numéro. Kuna magie zate. Kuna makamba oyo ba vaseline zate. Alingabe bandibina ete. Ya basi, azam marié, a respecter la femme, a respecter la nzambi. Gaso mona kamna mutu. Si on peut ça témoignage à mutu. Mais, dès qu'on vous répète le bata koloba parce que trop c'est trop. C'est ça. Voilà. C'est ça, Papi Gen. Aux gens a raison de Onanga. Mais parce que Baton Baza envoûté. Maman Dina Bendi la logo. C'est bon, mon ami. C'est notre mission. Bino bokosela ne bino bozana kindoki na kati. Bokolinga kosa bino botula. C'est notre mission. Bino bokosela ne bino bozana kindoki na kati. Bokolinga kosela te mais biso tokofungula bana nzambe miso. Baye bandenge osaka na mbongo na ndenga lokuta. Opesa ba professeur lokuta baye ba bino. Les faux existent vraiment basa. Donc si okasa bazala kate, ils ont erreur. Bon, siko ngatia sumu susu Papi Gen. Yoga sko ndokyo yo. Yoga sko Bendi la son maman yoga ndoki ya Matou Samuel. Avant maman Kapi okufeli ba maman Minage. Misato. C'est dire hein et ça parcours obligé à Colombo. Voilà, c'est ça. Et en plus liwa isoka mutonyos. Naza mutali bosote. Parfois pour les Matou Samuel, il y a un mot qui n'est pas le sakango et le vakasi comme je suis la première personne à kufeli mais ça passe les abomma passi à 16 ans dans la perte de passi Mibale. On a kufeli 4 mazoko sa Mibale. Après 14 ans de mariage, c'était pas facile. Na balaki très jeune parce que na ki ministère na zanango et so singa ba garde fou. Mais ça basali autrement, c'est la volonté de Dieu. On fait les 4. 4 parce que j'avais des partenaires qui me soutenaient. Ça basala aux amours c'est aux télévisions pour avoir des détails sous-sautés. Nabina Kokaboïté. J'ai dit, mais je reste avec les enfants, Banamike, Nabinzam, mais qu'est-ce que je dois faire? Atika Ingaï à l'époque, Atika Ingaï na Bana 5. Bana 6. Tina na Bana 6. Alors, Natikali, les acquis facilités. De la monnaie locale, comment je dois commencer encore? Recommencer. On a le bien zambi. Na kokape kindumba te za vie na ngate. Bano bazamike musano esenga pe garde fou. J'ai pris le courage. J'ai dit bon. C'est la volonté de Dieu. Dina yo bala maman Kapi. Et maman Kapi lisusu après 13 ans ayo tika biso. Maman Kapi matiti zaki après 15 ans. Maman Kapi après 13 ans, il a dit Nabana Misato, exaucé, Anaïs et Jonaris. Voilà, les gens qui passent, les gens qui sont sombres, au monde où il y a un problème, tu vas sur Internet, tu vas sur là, mais tu vas comment tu es en train de vivre dans le moment où on a les gens qui facilitent. J'ai dit Seigneur, nalobaki na kiti na kineko loba nzambe soki nzambe eza eloko moko mabe onga matula sala lokola kana bokili nzambe pourquoi na bosibi o nyonso j'étais Seigneur nasalelaka yo nayebi bokili te nayebi kobo te nabima na mwasi ya motu te mais pourquoi mais c'était Papi Gen omoni mutu aza lukuta oyo azwa kabal Congo mutapese kabal Congo prophète mo diwa na ngiringe Matou Samuel banda kisi kala mais lelo azolela lambe di crocodile azokosa oh Matou Samuel grand kolola omoni mai kalamba ye na vaseline osiga Matou Samuel bandumba mo bazaka kota bombo siga benga bambole azako leka kuna tous les soirs azaka wana azali na benz na ye 190 ya pembe na ya rouge oyo mais awa tala zoleli là-bas vaseline ba Matou Samuel banda vaseline kala ba Matou Samuel po bango bazaka même mai kalamba soka zu vaseline fa pa kola mwasi nzoto mobimba oh zande bongo kasi po glissa ka po nzoto glissa ka ezaka po era po muselulu po na muselulu ko fa pa kola nzoto mobti awa ezaka roi manteka fa pa kola roi manteka pa ezaka bongo oui siko yo pasteur ozo ba formule vaseline oyo ozu yango wa formule makasi formule
eleki makasi ko même coup ba mettre sur l'accès formule Mike benga Mike tout sur la pesa ngape formule na ba no sa ba produit chimique na États-Unis Mike ba ozoye pasteur chimiste ba ozoye oui ba ozoye ba tena ici ni mobo apesa ba idée parce que apesa ba formule apesa ba formule à Mike ba place à zoangote à zoango peut-être Satan t'a inspiré yango ce que moi na ezaki nzambe mutatinda ki eto ezaki diable mutatindela ki on a diable nzambe ni tata nzambe mwana mwasi wana ezaki nzambe mutatinda ki po makambo ebima na poisa bo nsawadi ya nzambe mutatinda ki makambo ebima na poisa et puis oyebi séparation pe ya gege ya o gege alimete na maika eza pona zawadi ah bon ayemba nzawadi na lela nzawadi azaka liboso mwasi ya gege ya momo maika mbaya ko botole akomisi likangu ne oui zawadi uyo kanze mota yemba na suka tsaka na lelo ya nzawadi na suka tsaka nzawadi na ipti suzo yeba nzembo ngala ndaba kasi nzembo ayemba ka nzawadi yako siko yoko bengisa bango te mukomsuba ya pena na église na moni moto boluka ka ye oyo moto poni ye oyo nzawadi oui azeko yembela nzawadi ana moto boluka ka yeyo moto lomola laksibna na miso yeyo nzawadi na suka kasi nzawadi na zaka mwasi na ye Mike ayeko botole po nzawadi alandi Mike po na vaseline ali formule nani momo ayebi ne makambo ba musicien oyo nyoso kalamba imta yebi yango yoko bengisa bango te na église na obaya kote no bengisa bango te baya ko beta jamais awe ko beta ni po bango bakatsa Yesu likasa so ko beta tiki mindu mempidiste na église papa tala mukuna susambela Mike Kalamba est-ce que mukuna ko sambela makoti Yesu esprit impidiste jambe abanda ko tambala mukilimbo bemba ateya sango malamu est-ce que mukuna ko sambela mu on donne question ndenge zela baxi tu Mike Kalamba dose impidiste sous docteur Bagioza contre ordination ya Mike Kalamba et ça ordination mo démoniaque ndenge zela baké ko kotsa ene milimu ndenge zela bakoti na loge ba baxi sous dose na loge oh est-ce que ça déjà asa Mike Kalamba bango bat babebisa ye na gege ombi bango bat babebisa Marie Missam bango bat babomisa Marie Missam face à problème lelo okobisa bana nzambe basala nini bato balingo parce que soto bi ba congolais balingo sambela mingi parce que face à problème lelo okobisa bana nzambe baza ndenge nini face à problème face ya makambo to mona lelo donc ndenge ezaliwa na futo ye bango tokomi na moment moko racheter les temps car les jours sont mauvais cela veut dire pour créer intimité na relation personnelle pardon à Jésus-Christ intimité na Saint-Esprit faut qu'on ait esprit discernement ko ba église ni no tchalo église kolanda foulte église ni o sika o tchalo ko le siko Yesu za et puis soko église système église rythme église na oyeba ke Yesu azalia ata foule za oyeba ke Yesu za na te na ba rythmique na bon pas de la foi et comme nzamba de la foi ba sa nzamba ba komo teka ba makaro nzi Yesu za na te aucune église église bazo fuka mela batu bana nyoso babenga ba papa na mama bo fuka mela ga famille mo est-ce que c'est église mais batu na baza envoûté ba o Yesu akufela tozo fongola ba kai bazo bima na église on voilà papier ordination pour na ngeza ordination mo démoniaque mutu lokola Kalambai divorcé accueilli c'est vaseline un pasteur bolumbo nezo penser dans le monde entier mutabubo que n'ordonné et puis bolobi bozali boza ba président ya ba président église a rêvé fallait mutabo alika na conseil de discipline bo fandi ça mais bino boke coordonner makamba simbalingombe sila nango ya mamba simbalingombe et si les salaire OK simbalingombe et si là les leza tango so collection na simbalingomba aisa bino les églises nanga so bolibo kende poza siri bat baoya tango obeta ngidingongo ne bat bazongi mais série ya biso ba dina bala bakangeli opena mabonde alléluia botie kuna na sima ba fana la na mate apana ina no roté ya to modérer au bougete quelle discipline mais les discipline na izala raté banze mona biso talatina ngala lingaka kolo Yesu ba biso talatina ngala lingaka kolo talatina nga ezo koto na mutu ebike talatina ngala lingaka kolo mais lelo yebisanga o nani o ya muneno Adolphe Dominguez dans le Seigneur Moïse Matuta elo ni asala tintintin podo tin wana e comment nango ba zaiko en Christ nalu baku na ya lengo sans Christ et comment nango zaiko en Christ zaiko pardon spirituel parce que c'est en Christ biso ndeto za en Christ ba ngba spirituel mais ya monde atene biso spirituel à monde alime et comment nango zaiko spirituel le basuka zani poto 6 lilo basuka papige totika bango tenter ba intimider na ba téléphone ba benga ba pexam tala omoni nanio
nani o Bartimée bakanga ki emuno quoi aloba koloba te kangamo mais Bartimée le fa ganga ki ti Yesu ayoki alobi que fils de David. Imaginez papi gen mutu mombo autant ozo kola comme mombo bazo bengo ya ba jeune tanto ze komoni ngai gaga papi to tata musu bazo benga yo bazo bengo gurba oki pena ke mutu mona meto bengo gurba gen osani otono biseke mutoyo ayebinga ami d'enfance parce que Bartimée tamba okangise munoko a comprendre que yaza ina besoin mona pour pas tomber au sekaye yo bazo benga abi tigre ba moko tono bi oyo ayebinga parce que Yesu tant Bartimée zo benga Bartimée posa nezaki abika abenga Yesu fils de David bango bazo kanga munoko koloba te Bartimée nsoka comprendre ki démarche ne abino mutoyo akoyoka ngasi ko bengi fils de David Yesu abi au combat révélation muto ebinga na fils de David parce que ça les lions de la tribu de Juda fils de David abi muto ndeni ebinga na fils de David o ebinga bien abaluli bomba mona Bartimée aipse kaka telema Bartimée telemi donc cela veut dire pour mona ko albi na Bartimée moni a telemi cela veut dire pour l'émission de tout ça ataba bengsa taba kangsa msumi noko bazoleka na ba famille na biso yokeba baleka ba msuwa lega pas grand frère msuba legi pas moi si msuba chura mboma yebi yango maso yupo yebi yango ne tu as mikolo ya Goliath spirituel balegi pas grand frère na c'est grand frère magambo ko kota teza Yesu Masiya nga Yesu mtatini cela veut dire biso zaloga ba Bartimée ba linga ba kangsa msumu noko mais toko bele la fils de David et pitié de moi ti Yesu ko mona biso sauver toko sala be mission ti batuana ba o Yesu kufela ba obima ba église wana po ba kota lolo ba o ba obimate c'est que déjà depuis la prédication na nini na baza déjà ba candidat na lifelo ba o ba candidat na lifelo te tozo sauver ba ba bima na kombo na Yesu amen amen. Voilà, merci na bandeko bolandi biso tokomi na suka donc tokutani mbalasima de tozoloba toza ko inviter batunyo surtout vraiment bo s'abonner na Tolobe la vie pe moi partage et ko sala biso malamu mingi. Alors numéro P ya IBAN na biso yango wana numéro compte biso pe yango wana PayPal na biso yango wana na biomba mbale donc IBAN na biso yango wana PayPal na biso pe yango wana voilà benga biso partout aux ali ceux pour lingo soutenir biso pourquoi pas parce que toza misale belo photo ça les osenga vraiment participation il y a tout et chacun de nous donc ça là moi par na opé kozala bien parce que oh non bon ça sur émission té bon on a besoin il y a moi les sungi na voilà tokutani mbalasi oui monsieur Kennedy Liboso na kombo na Yesu merci bye bye amen amen bye bye glorifions Jéhovah alléluia glorifions Jéhovah alléluia célébrons la gloire de Dieu alléluia 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 glorifions Jéhovah alléluia 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 glorifions Jéhovah alléluia 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 glorifions Jéhovah alléluia 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 glorifions Jéhovah alléluia 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 glorifions Jéhovah alléluia 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 awa babeti bazokitisa baplan etanajio jour tolobela vie tolobela toujours vie ti yango tu as progressaki ya 25 kilo tolobela vie toujours bana nyonso voilà awa toza na orphelinat
totika biloko ozomona totikela bana biso ya bafela azali toza na orphelinat awa toujours tolobela vie oyo nyonso ezali vie ya bato tozolobela toujours vie peti bazobimisa bango baplan ngaba ezobimisa basikre ezobima damas oyo basoso ezokita soso ya karto ezokita Pigene de la vie, toujours en forme. nakotuna mwa 2 mituna kaka tuna osimbi kaka mikro kozonde mama mingi me mama mbote ngai naza ndeko na yo ndeko Papigene nayaki mpe mpona asala mwa action ndenge ezalaka alors awa elekaka ndenge nini motravaillaka ndenge nini normalement awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo eza na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato aboni bango te ndenge wana bazotanga mpe na bato aboni bango te moto motema nde kotutisama ndenge wana sikoyo bozwa bango bozwa bana ondenge tana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana me kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azoya kotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okoti mona na nzela aye kotikela biso sikoyo badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokotanaka nango mwana akoki kozala akosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent koyaka koyeba teke bato oyo basalilinga bolamu komona ingratitude eza komona na epai na bango mingi kolobela biso nimporte quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na motu kolobaka ezaka bato me soki ke nzambe atuti bango mitema te antuka eza pasi sikoyo ndenge bozala bango aloba na osisa okoyo eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omona kaka eloko babino bosalaka neti boza neti babénévole toloba eza bongo ka ndenge otoloba puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyebo soki mama ozwa boyo opesa batravailleur nde tozomipena façon ok ebongo bana soki neti mwana beli ezala ndeni
mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kolewa mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango wana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bango ezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te madame bapesa bino mbote kozala mpe semo makasi. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino mosala bosala. Amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola. Merci beaucoup. Merci. Parce que poto gagner ta mon que na pas maman na maman comme on le voit. D'accord, merci. Ah oui. Voilà, il dit il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso to ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait pe to tia moi to pesa moi sukali moi lipa. Et moi to memagi moi don awa na fina na bino. Et puis tout le monde a bino tout na bino pe moi quelques questions par rapport à l'évolution d'engue vous salaka moi ba difficulté au kutana nango. En fait, nous avons une association et puis nous avons une chaîne YouTube où Bengi Tolobela Vie, nous avons partout. Peut-être participer à un projet parce que c'est pas facile. Alors, vous en avez Merci beaucoup. Vous avez un micro, maman. Simba, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Amen. Uzali azali te mpona molingwana kolakisa yango ke nakoma na esika bana oyo bazali bana basangi bapara nakutana na bango mpona eza na posa mpe nasunga bango ezali azali te bana bazali awa bazali bana bautaka mboka leta nazwaka bango na balabala te bautaka mboka leta mpo bazali na sécurité moko malamu po te soki olobi te ozwa na balibanda abana mosusu esika bakuuta oyebi te ekosi baproblème nde bana bautaka maboko ya leta 24 commune ayaka na bango bamosusu bapolisier balokota bango na butu bamosusu bapara balemi abana bazali kotika maboko ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama lokwa na pambe nasali sikoyo nasali 31 ans na mosala ya kobokolaka bana kobokolaka bana likanisi yango ozoki yango wapi bon eutaka mpa nzambe oyo tosengaka nzambe mpe apesaka po ngai nazalaki mpa marie mwasi ya soda nanga azali kapitaine nalobaki na bisoki ngai na mobali na ngai nzambe akaboli biso jamais na bana mango nasala nzambe ntango mpe toyi kokabwana nasengi mpa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na kosala nakosenga nanga mpa nzambe ya losambo na nga namondika mokolo moko mpe bana baye 5 wana nazali kokateli na lembo baye 5 ao mama toza na nzala mama toza na esika kopanda te toyika pana boto natali sikoyo na liloba nzambe tobatiaka biso nzambe akoya na lolenge ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bango ndenge baye tala bayebo baye otala te batiki bandako ebele soki baye pana to eza misie moko nza batindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ya mosu bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandakika wana bana tolo baye 5 oyo baye te nazaki lokate na bizana soki opesinga mosala luka mpe place bayango kovandela bana balokatere boye na kokate bakoloba mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela na place moko
tosambile place moko mobanda alobi namoni mama aza na mosaba wa kitoko na ndenge mpe alabi biso mpe efana sombela sika atoka nde asombelaki ngai awa ok ntango asombi atongi na sika asali wana apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofendelanga bana babandi koya balemisaka teza nautaki na bango mpona 15 ti mosala continue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya lisanga yabi nzambe soza mosala opesinga ondile ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazo kobokola bango kwa bana wanga na boti me bato ebele bakizaka na kati oyo te mama bato ebele bakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato oyo bakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka bango nyonso ndenge bon na bana yebi so mabe nakamaka bango na président mabonde nasengaki na priere mpe nakamaka bango ka na kati ya priere ata mwana yo boti lelo oyo bakobetela ntoto ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndoko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye na tia bango na kati ya bakonde babinzani mokano na yo ndenge olobaki te nga nasala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala omno de juge ndenge bazali awa nabengaka bango kondoki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama bango na priere mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster bakitema kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima baya deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui nabalisa mpe nabalisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai oyo azalaka bagi monike apesinga mpe bagi monike félicitation merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96 oyo naza na bango nde bana babimaka bazokota badifficulté nini ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso bazala na besoin mpe ta mosusu bameka kosunga alors tosunga mpena mingi difficulté omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandisi kaka bo mayele te nini te akokoma nano tete kosalanga batanga difficulté sikoyo ezali koteya kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwasaki moko azosala tiki bazolia kasi ekole papa moko asa akufa mpe na motema ya nzambe atushaki yango mama nazoloka kopesa ye te apesaki ngai arrete mama luka ata awa loba natangisa bana oyo nakoko naza na ekole sina mpe nazwa bana natangisa bango kosimba te kasi yo moko lokola aza mosala ya yo so otangisi bana wana na banzambe akotia maboko nde napunguli place moko ya ekole natotangisa bango sikoyo awa lopango nanga kasi ekole lopango nanga te naluwaka place wana baprofesseur po afutama baenseignant po afutama nde tikite na yango makasi kote wana nafuta ndako na après de mois naluka ke so baenseignant po bazwa ata mamoke kote wana tuka papa episanga tikite moko makasi koleka po bana batangaka kaka nazali kote ya sia babimisinga mpona nini ngongo eza te moko mpe asali makasi alima nazwi kasi yo moko luka nde ya kofuta ndako bazotanga sandesi luka mbongo kofuta sandesi luka banseigne nde difficulté makasi oyo naza na en tout cas merci mama moi tozwa yo mingi eza te merci vraiment nzambe apambola yo bandeko bozolanda biso
batamité à Malam, je crois que vous allez partout. Tout le Belavi Moussa Nabiso Yango. On est sur place Awa, en Félina. Mon thème, maman Nabiso Azanango. Ça me thème, mon thème, je sais, Batunyo Soufubazanango. Les Congolais sont comme un thème. Bano Nyosu, Mounio, Banana Yeti. Bano Bazana Nzela, les gens qui ont Banana Yeti. Yo pe soko zo fardo wana ya kosunga ça dit to sunga naka. Maman merci beaucoup de ce tiki yo to qui peut te pesa bana mbote. En tout cas merci. Zamba pambola on a si to ko leka lisusu ko biso na banzi moi j'attends comme ma famille zatawa mais famille bayaka famille nanga ba leka kawa à travers bangonde senga penga pena leka. Merci. Voilà donc na assure les appels exemple à suivre tu me soupe na si ba Rolanda biso ko ba Rolanda pe ko ya biso toute la chaîne tout ça suivi makasi na diaspora là sur ta diaspora mutema bango et tout ça ma ba robenga biso et puis to mema bango a je pense que ça nous va pour ça ata bozala na libanja mboka mboka chaque mboka na bino activité za makasi bana na bino bandreke na bino bandeka bino bazanga activité songa bazo songa bango bosunga pe mboka na bino ndenge centre charia bado liba ukoma pe na mboka bino siko bakoni malamu siko batangi malamu bakoma pe tu siko batangi malamu te bakoma kuna wengine right les soucis na gaza ka lelo pe bakoma pe batu bazala pe na bandako na bango lokola ngai pe mama na bango ngai natanga mama te na bana na sa mariage kola nzambe akabula tulisinga na bino nzambe nasala miso nzambe mpe andimi na wasala na kolinga mpe bana oyo lelo bakoma mpe bavoyu te bakolo bakuluna te batrime te bakoma mpe batu po bakokosenga mboka na biso po lelo soki bakomi mpe batu bakokalisa bino eza mona kongo bakokalisa bino nakolaka na centre sala kola na centre nasalisa mpe bandeko oyo ya centre esika na kuti nasunga mpe bango nde nazalaka na susio nalelaka bino mpona nzambe eza nasunga batusie motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene nasunga mpe bano po akoma bato eza histoire kati na bango atuka napesi merci mingi na bino ezonga na suka te jamais tokoya lisusu mama tokoya tambe moyinga boye tovanda so awa tosola lisusu wana ta mosusu eza su plus lisusu tanga bandaki mosala za jeune mama nakomi okoloka na mosala voilà nalalaka na bango namukaka na bango mpona kokarite bango sekele makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele na vie yango oyo donc lipamboli balukaka yango voilà bénédiction balukaka yango bakozala maboko te maman merci beaucoup biso tokolekela oyo lisusu merci beaucoup maman voilà merci merci beaucoup maman nzambe azala na yo voilà eleka nini Merci beaucoup.
Voilà, awa bazo sambela. Obuzuka. Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Naye pe kotala bino ndenge batu misusu baka kotala bino. Lelo na osenga na bino eza kaka ya liboso. Ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo baza na bino awa. Bato baza ko encadrer bino. Eza facile te. Bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino oyo boza na bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Yo za rajni. 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni oza. Oui, bisouté. Bongomelia. Ah, les grandes, ça va. Yo, oza discipliné, oza poli. Hein? Dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswali ngaloba. Yaga. Bonjour. Yo comment on est? Jean. Comment Jean? Vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Où me hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino. Merci beaucoup nzamba pambola bino bato bino ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa bo beto ya Jean maboko. Mwana mwasi mo to ane besoin pour si sakasa. Mwana mwasi mo kaka. Bazo rasoni. Mwana mwasi wa lobazade. Suza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Kombono nani? Lina. Hein? Lina, oza mbula combien? Oza mbula boni. Osali mbula combien? Oumelia wa? Ah, baza gentil ba yamba bino bien. Oui. Vous avez très bien wa? Oui. Mais yo soni sabaninga te Lina. Osonaka? Kosoni sabaninga te ko Lina. Obundaka pe wa? Hein? Foni obundaka Lina. Obundaka Lina? Kobundaka te na baninga, hein? Osambelaka? OK, websa nzambe ni pona vina, websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mtamunene nsho. Na banda posungo batu bozaka. Oyoki Lina obi, websa nzambe, jour koma mutu munene, asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambola nzamba ko sa prière. Bo bete Lina maboko. Bon, merci. Voilà, en tout cas, merci na bino nga na kei na tiki bino. To banda ota la bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Bonsoir na répéter.
respect boto sabato bazali boso na bino. Boyokani toyokani? Toyokani? Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci beaucoup. Merci. Maman, merci beaucoup. Merci. Nous allons avoir merci. 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 Voilà prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.